Ken kama kizeme pardon s'il te plaît. Quand on la masangate, aza muta oyebi. On a petit nao. Amela masangate, muta chapante noko yoka. So comment mon china nani oyo bébé là Ken na vidéo qui a fait Karine Magoda, Karine na masangate na mutu. Na vidéo te. Na Pullman. Ngani na kaya bolingo. Na Pullman. Oh, ndeni. Betela biso kenyo kaya bolingo. Atala taba 20 fois 30 fois toya kana. Et comment une chambre na bango? Ken. Oh ça bolom na tonga po 300 Karine pardon. Oh petit na. Ken pardon. Ba to watala biso. La beta na l'histoire lokutate. Soyi Karine. Bakota na dana fe Jimmy na misu na ngate. Nzambe azoka nga likolo. Bakoti na da eti bomona. Totala. Bafandi ana biso totala. To mempe mona Karine, to bonde da zolela me. Mama azozo babo. Ken. Karine na moi Ken. Ken na ngoni si. Na lobi boya, na lobi boy. Na fandi wana. Karine bazudra pembe bateli kolo Ken na fandi wana peti okomona Ken pardon lengi gasi temo Ken pardon Ken yo Karine na petite na yo oui ok na bon moshana tani ese de Panama te noko pardon te na ila pardon no fusu na wana te non babana c'est pas bien Ken yo lobi keza base mais tango zo confirmer pa makambo wana mais Jimmy Bela ou Karine côté na ya lobi ebi Bela ou te abimate tout ça yo lobi keza base mais si ko na base wana Ken yo kama munoko na yo Ken libola mama na yo Ken zala pe na respect Karine ko bon ko sambusa mwana mosi Karine oboko ko sambuse be tout tongo ekwali libola mama na libola bana na yo boni bweko donc Karine bazo mettre ma kembese yo zawana ok bon attends la respect na ye attends la gentil ouais ko sambusa kae alobisa kabilo mais bon attends moi minimum respect libola bana na yo oyokamu na koti si ba mi sapina lisoko Ken na koti si bana na mi sapina lisoko libola mama na yo na ya bana alo ba bêtise c'est ko lo ngolete mais alo ba bêtise Ken Karine akona pas que j'ai dit la mino bon ça vous savez à chaque fois tu trouves ça normal que ba mettre ma kembese bon yo qui ça au son on va normal Karine comment papier hygiénique la mino dans les réseaux sociaux bon ça vous savez après même tout le monde sur Karine imbécile na oniama imbécile na bana la violer on a mis ça nyama kizengi kadogo imbécile Esse fongola no micro Ken fongola micro s'il te plaît esse fongola Ken micro nako fond Ken fongola micro Ken s'il te plaît Ken azoka biso j'espère que oyokanga Ken omoni tozala famille to solo la kan wa nene ya j'ai comment ouais Ken c'est pas bien Ken yo ko so na Karine tozala bien nene ya c'est pas normal Ken nga comme ça mbangate yoza na Dubai oza masola Bruxelles ata maso à Bruxelles kosa mambo yo sala opota batu buzo ba mingi
Yo, oza na Dubai. Ya mbanga na ngase bene. Pardon. Denga yo linga tena kota kwa mama bizo na busoba. Kota kwa mama ni. Mais là il est qu'on est quel hein petit Comment maman muto. On Karine après on changer la race on ça la mode. Karine s'oppose à la limite. Karine. On va frère na biso dans la grande na Jimmy Bella on a mis sur la tête. Non Karine. Faut protéger. On a des caillou. Un moment on s'en la mabé. On dit que yo va on compte quoi maman Karine na buzoba mais à nos 15 jours biso to vanda to compte quoi maman na buzoba. Nene. Na buzo za kana ba limite to lia. Mais Karine nani ken. Faut protéger. On va biso pose à la limite. Si bozolo bala pour la Jimmy Bella on a supporté en moi. Petite na yo s'il te plaît. Non matate mais yote. Ken yote ba mususu no matato. Mais yo za frère na biso. On a pas problème de soutenir, on se soutenir. On ne fait pour rien du tout, on sabote à Batou. Je suis vraiment déçu. On est besoin de ça là. Allô? Là, c'est que dans votre Ken avant de connaître moi si Ken Piana, Paris c'est ta sœur. Il faut protéger Ken, il est beau là, maman na yo Ken. Il faut protéger Ken Nangai. Moi de connaître moi si. Jimmy Bella. Ken a fini ma soko tata na yo. Ya maman. La fini bébé non masoko tata na yo bana no masoko solo masoko sula bana Ken la fini bébé non nyonso masoko bana Ken keno trop saka la Karine mpesi kado boni kado tu na era kabila le père nyama masoko bana na yo boko bako pesi nyama alors maman on peut pas zaper ma maman 15 pas zaper maman pourquoi c'est pas juste. Non, on fait la binoté. Na fina na binoté. Na pesa no ba preuve. Karina wanga na kena misu nanga ba kota na droite na Jimmy Bella. Awanga na. Kene na poso question ko sikabino nene ana Dubai kuna kota mangamo zanga tena. Zela Ken s'il te plaît pardon. Kene Ken muto boy na yeko mana na Bella boni boy na ye olingo ndimisa makasa la na misu na ngai na mona boye na mona Ken o mwande ngabe no na peta na to la Karine on a réseaux sociaux boni boy ko boku Ken ngande na créa ko ngina na lo ba mo vérité Karine Mokonzi bakota na kati ya dra na ve Jimmy Bella ute nga na misu na nga ngamba bwana mais Ken wona ba Ken ba makambuana na Karine te ba na misu na ngai ke bakote na kati ya chambre biso to bondela mwana Karine to bondela e mais wona leki na ote ya moi si sote ngo to lo ba makambu yo di ba bo sote concert a fali Makizembe sote makamona na tunika ka yo lobi ba bo ikote concert a fali mais fali azana bantu balobela kaye fali azana bato ebele pe o balobela kaye o bazaka na media na bato ba auti na bango na Congo ebele wana nyonso ba journaliste ba ye sikoyo ndenge nini ba journaliste wana nyonso baza bana ba chaîne ba YouTube bana ba page bana ba nini ndeni ba ko kolongola base moko boité o ndenge ozolobela mais je crois pas que ezaka po ba boycotter concert a Fali wana on dit mangote parce que soki eza bongo Fali lelo oyo Fali à part bandeko o auti na bango Kinshasa ngala la information trop ngalo ba vérité na la information trop na ba chaîne français nazomona ba sport a Fali ezoleka bazolobela ye déjà pona mamba ba concert na ye na ba chaîne
nako cible bino ba chaîne to pe na ba chaîne ngo so na monde bazong si na seli bino ba capture na tindeli ese ozo comprendre si ana bambongo ba victime ya soi-disant boss. C'est là pardon na tchao na munene yaya likama somo boy kama munene. Encore bakaya libala boka na mikoto yoka s'il vous plaît. En fait, ezalaka na 2018 nga na osala be mission kande zarawa na osala na chaîne mobo Clebo ezali ti témoignage. Na osala be mission na chaîne mobo Clebo webi Clebo ati to travailler no kuna bakali. Chaîne na biso to bimana. Chaîne na biso biska to bima. Na osala be mission na kande ezalaka na moni mutu moko atali nga demande d'amis na Facebook. Era atali nga demande d'amis na Facebook na pe na accepter. Tant on a accepté to kompe ko solo la wana na ye. Après nata be mutu atali demande d'amis na Facebook nani Jimmy Belao. Wana na isaka Ken Piana mutu abwaka kaende bakumisaka boss. Eyo salama ngape na yo ozwa na accepter to kika boss babwaka pa Ken pe mutu biso ngana yoka ko monena pa Ken pe mtanda ko bwaka ye. Après to bani pe ko nandi ko bwaka pe na be mission et tout no bwaka na be mission to yoka na ki afuta ngambongo ndeza la obwaka mutu apeso mbongo. To bandi ko bwaka to bandi ko bwaka to na bwaki mutu pendant 1 mois bwaka ka mutu 2 mois mbongo apesa kate. Après jour muso na mona yako tuna ngalo binanga est-ce que aussi oyana okina déjà Afrique du Sud ngana yebisi na lobine non na kina Afrique du Sud te na banga ngo balobaki ezalaka na ba nini wenga ngoni ezalaka na ba na banga Afrique du Sud en fait pour la banditisme ndenge ezalaka bité alobi nga te Afrique du Sud ezalaka nango bien mais soko lingi na ko beng so oyana Afrique du Sud ko beng sana ba tout déjà na ti entre parenthèses ani ki moi c'est mobilité ko beng sana ezalaka biso to na ba voyager et tout alobi ke non ba beng sangana ke pona visiter yo kate ngai na eko koma na eko abina nga oza passeport na bi bien sûr que na roza na passeport nga mosi mko na roza na passeport tabi OK tinda passeport na yo na Lubumbashi mutu moko azoya kozwa passeport wana na Lubumbashi ngape na zu passeport na zu na tinda na service à courrier na Lubumbashi na CAA EKI grande sœur na moko azakuna na zo tanga pe akombo ko ne Niclette ana Lubumbashi mta récupérer passeport nanga a récupérer passeport azu passeport nanga apes adunte ko récupérer ngoza Akim Salumo il a pour récupérer passeport bazu passeport ba kie nango ba kie passeport pe fande umelie après visa pe eko bibana mo akaboju su jimi belonga benga na appel vidéo jo na ba nazala pa lekechu abengi ngai na appel vidéo passeport no yango wale ke chofana na Itaga e na chwapa passeport no ngo na zolo visa na sepeli tout ça na bisko na zongo ndenya bitinda mutu aya konsuela yo passeport na yo na komi siko ko benga mutu na o finance passeport mutu so na benga ko mo manquer nga ba respect mutu so na benga zo katela mangabi o même mutu na wana zo katela mangala pona ni zo katela nga mangala bo to ko zwamba moko to tindi nani na ko benga garçon mo belekia Joli Kabelo ateka ba perruque petit frère to solane bien nazu petit frère na ye na bengi pour ça ma camarade na ngana c'est ata passeport na ngeza place boke ko récupérer lenga ay ko kino ko zongo musika passeport wana a récupérer pe passeport wana a récupérer passeport wana a tindeli nga pe passeport na pe passeport tant na passeport na c'est du passeport pe yango ay singa OK ça va na zo tindelo billet kasi na tindelo billet so na sengi kaka pesa mbonga billet yango za kaka lelo lobby marché na ye abandi ko binisa nga binisa panga lobi biango pe Afrique ici ezana ngo pe cher tenga mo pe na somba billet na yako solana copain na ngai na sena na visa Afrique du Sud copain na uta ebe makambo nyonso na sena na visa Afrique du Sud et tout na kendi ayo pesa nga copain na ngai opesa ngai mbongo na sombi billet apesa nga pe ba substance makambo nyonso na self na bi bon Jimmy Belango de toutes les façons na senga pe mbonga billet apesi pété bon comme apesi nga pe mbonga billet ngo pété na so na voyager pe na olakete to vandika na Yvette Kakalombo makambo na tolo baba itaka na zotanga bakoma bato ba témoin baza Yvette Kalombo to fana ka bona sena so ki na Afrique du Sud mbala moko lo beso tigre o kaka ya lo beso abi Lorette azokende Lubumbashi azokende Afrique du Sud mais na bayo kaka ya bwa kaka mutu mo Jimmy Belo soka ki asala attention mutu wana publier ka ba fille asala attention na bi kazo bwa ka soka komi akomona ye soka mona ye po a publier bana basi babandi ko tindela nga ba mo ba photo na ye
ya mwasi basi moko boye soki pa escokaka soki babijou fi yango azolela batinditindi bacapture na bi wana nga masala yango émission afie bazili wana na bi nzambe nanga mutongo modele tozobwakaka bose nyonso yeyo na bi oyo nakomona ete nga wana naye kobenga frère Roger Baka basira frère Roger Baka tolosana bémission na bengi frère Roger Baka na voyage lobby kendo tikanga oza pena ti témoignage nazo pesa frère Roger Baka frère Roger Baka nazo voyager na oki Afrique du Sud ke tikanga na aéroport frère Roger abi problème te ayo ozwa pe na ndako nanga basirana tokene ti na aéroport ya Njili tokoma na aéroport ya Njili boyende ezalaka nazo voyager na Éthiopie avant ya voyager basala na enregistrement na ke place enregistrement na place passeport ba tala passeport boya biso ngabi nanga visa ozwaki wapi ngabi nazwa visa wapi visa na Lubumbashi ngape munanga ka visa uti ya Afrique ici dans na consulat ya Afrique du Sud na Lubumbashi bazo passeport nanga ba chango mupanzi kuna ba cha passeport nanga mupanzi mbala moko na vana si frère Roger Baka mezani na moko bata service ya immigration ya déjà mbaye mama lobe siko zu visa po visa o eza ya faux eza visa Franchement, alors là, je suis tombé de haut, quoi. Alors, ouais, l'état solo, maman. Visa, eza visa ya faux. Babi visa, eza visa ya faux. Parce que ba visa nyonso eza uta Afrique, il y a l'Afrique du Sud au bazora na Lubumbashi kuna et bimakana emballage moko ya rouge parce que na Lubumbashi kuna ba koma obete la batu ba faux visa. Ndembala moko na bi bon. Na bina benga nanu ye mukolo visa ngona tuna emballage à rouge eza wapi na ko benga no muninga nanga na wakendo zo nanga passeport peut-être ya sa carrière abwaka ki papier ya emballage na bengi na bi onga na kende ko zwango place on ko banga place ba bemenga zene ti côté mo bina ko mo banga ni peut ba kanga ta catch ndeza na ba pesa nga passeport ya modèle kabo ya pamba ngabi ya bon ya ko benga Jimmy Belao tak na bengi na bi surtout ki yoza pina sena na aéroport no boche bongo yozo fa jozo la kanga te na bi to na point na te passeport wapi emballage à rouge oya visa zanda benga no muninga na ngai na benga no muninga na ngai na po yene mtalande abenga Kim Salum acha biso na conférence ya appel vidéo ya WhatsApp Akim Salum mupanzi Jimmy Belao mupanzi mbala moko ngamba mona ekozwa na ebisi bango wapi nesi Jimmy wapi nani te na yebite abandi oliali ya munoko eloko abeti nga bisinga nyongo za na aéroport Anjila na soko moni basengi yo mbongo polekana na DGM seke kopesa te mais soko moni basengi yo te seke lekana bi seko comprendre que bo betelinge loko mabe na passeport te allez bala moko komi débat wana ba mona yo katana ngai na appel tutikana bato ya DGM frère Roger Baka soli pena bato ya DGM ana pa bato ya DGM bacheki babisingai ba visa mingi uta kuna ezaka ya faux presque ba so ya kana emballage à rouge malgré cela na DGM na biso batikinga quand même na leka tant batikinga na leka mute mezo beta na za lettre na ko benga bato ba Afrique d'ici na kangela ba photo